Merci peuple congolais, bana mboka, bande kona biso basali na mikili, bazolanda biso na tongwa lelo. Lelo soki bomoni tozali awa, tosali lelo émission autrement. Pona toluki tozwa mwa temps ebele, toyeba ndenge nini ya pour expliquer qu'est-ce qui se passe par rapport à dossier ya mwana mboka Vital Kamerhe. Ebele tolobaki journaliste nangai tant il y a que belé ma question banini mais donc on a ça moi quelques analyses et puis donc ça moi information à solo pour le côté de Kibeli to sala ki wapi to komi wapi et to so kende wapi to sala kana nous liboso a na ville à Kinshasa et pas bande ko na biso ya ba parlement debout oyo babanda ko chama kelele par rapport à dossier à 15 millions. Mais tant que tu es bisa ka batu tolobi watika koloba dossier o maîtriser mo bien te batu bachaka makelele bande ko na biso ya parlement de Bouba bachaka makelele belé la muka esa la marche pour na question 15 millions bande ko na biso ya G27 o ba soutenaka IDPS basala ka déclaration pour na 15 millions bande ko na biso la société civile basala ka marche pour na 15 millions mais tilelo de ces 15 millions et l'ali c'est que bango bazalaki ko s'acharner contre Vital Kamerhe et puis ezalaki kaka motema mabe za ba officine moko boyo oyo bachaki pour ko salir comme Vital mais lelo Vital a la justice question 15 millions et solo ba maté bato basola na biso pe bazalaka bato mayele pona yebi ke bato mayele belé ba kolanda biso ba koyeba et puis ba comprendre. J'ai pris l'option de ne plus citer le nom des gens parce que Batouana va jouer ça. Batikali ko pesa ngambo ngote pona lobela bango. Ah, je lobela mboka et puis je suis le défenseur, le fils légitime, le communicateur, porte-parole la jeunesse INC pona lobela makambo etali Vital Kamerhe. Donc question 15 millions lali Vital Kamerhe ba banda ko yemba butu mo ikeye mutayiba mbongo 15 millions tanga ke na justice. Magistrat tikali ko mona moti. Tu as la deuxième question. Bande qu'on a besoin, il y a parlement debout. Ah, toujours ça sous maï na mon côté. Parce que là qui diabolisé. Basangani, bafani, bache makelele. Puis par rapport il y a makambo etaliso de mouton. Makambo etaliso de mouton. Tokei, tokomi wana. Tokomi siko na dossier etaliso de mouton. Mais badembi Vital nda yibi mbongo so de mouton tokei ti lelo tokomi na parquet tikali komona ba élicité na makambo oyo etali so de mouton mais tolobi c'est que ça qui motema mabe c'est que ça qui acharnement pe zali acharnement ba officine basangani pour ko diaboliser VK na mémoire pour ko salir kombo na ye mais VK n'est pas impliqué ni de loin ni de près. On m'a dit un mensonge. On va faire ça qui bat tout mitou. Dossier 15 millions et l'ali. Dossier saut de mouton et l'ali. Mais tout comme il n'a parquet. Tout comme un régime, il y a invitation. Tout comme il n'a parquet. Le côté les sous. Parce que Vital Kamerhe appelle ça marché la société fictive. La société moko za la kate. Société on dit trade plus. Oh, tu peux ça, Vital appelle ça bango marché, la société est à la raté, si elle joue des athées. Oh, marché qui est 10 millions de dollars. Mais, tant que le ministère public qui est magistrat, assisi makamona ewana, alobi, tolobi makambo, biso toye bien moti. Vital a tika la kopé ça marché, te na trade plus. Vital Kamerhe a tika la ko signer contrat, tant qu'on va comprendre, oh, ça qui déjà le coûte. Balongoli dossier wana ya bakis ya médicament contre 100 jours et ça na bato basala kiango Vital Kamerhe ça na carte dossier wana ba elage yango et ça souté mais siko ekei wapi nana zwa kiango yango dozo comprendre que non lokuta mususu ya mwana balobi o nécessaire culpabilité mais na carte nécessaire culpabilité va soulever une question il y a trade plus te doper ça ba contrat na société fictive. Oh, c'est qui le coûte. Société wana Vital Kamerhe peut ça marcher. Deuxième mensonge. Oh, Vital Kamerhe
après ça marché de gré à gré na société au Subatsare pour la makambo etali banda biso to Vital Kamerhe alobi natikala ko signer contrat de ya société moko songolo pakala pour na marché de gré à gré bato wana kundima te mais tant que longwe na parquet comprendre que non na dossier bakis o bachelaki bato na mitu que non Vital a signé contrat 10 millions. Oh, 10 millions coûte nous allons pour na bakis des 5 millions et quelques. Alors dossier on a niveau parquet et lali balongole yango mais balobela ko biso makambo ndé c'est sérieux qui probabilité dossier on est longwe Vital kaka na prison. Tant Vital a commis na prison. Balobi oye na prison biso awa il faut tout ça là enfantement ba conforter yo na batu songolo pakala. Balobi faut conforter yo na Jamal parce que yo ndé au signer ka ba contrat na yi. To c'est li confortation entre Jamal na Vital confortation zoyati. To c'est li confortation entre DG à Africa so ya bato abaso de mouton et confortation yete. To c'est li confortation na DG à Rao Bank parce que bato batam pour ça qui oh Vital abana ko jambongo na Rao Bank Vital abana ko bimisa pongo na Rao Bank Vital. Tozeli confortation yeti et puis biloko oyebi bato ya baconfortant Vital bazwi Bitakwira nde basali confortation na ye mais Bitakwira ntango basali confortation na mwana mboka Vital Kamerhe Bitakwira alobi nazali ko reconnaître que ngai mutu na signa contrat et contrat na signa yango à combien il y a 57 millions mais tel le juge azotingama to magistrat azotingama na 48 millions 9 millions wana nani azo yango pour société wana et signé mes contrats à 57 millions. Aujourd'hui mon côté bazo même côté de Zalaki na côté de Zoken to commis na problème wana. Les lots makambo de mouton. Il sait pas Vital Kamerhe makambo il y a 15 millions et ça c'est vitalité. Makambo il y a bakis trad plus et ça c'est vitalité. Vital a tikali les lots na makambo etali banda. Makambo etali banda ko balobi Vital Kamerhe a détourné 48 millions. Or contrat ya Samibo ezali à 57 millions signé par Bitakwira. Donc Moutayana Samibo en vrai dit ezali Chibala ancien délit de presse de 2. Tant que tu sous to comme moi Vital Kamerhe azali poursuivi pour le détournement il y a 48 millions. Mais société Samibo oyo signé contrat na République et tikala ko réclamer ata mukolo moko te que non oh biso to signé contrat to tikala ko zombongo te to tikala ko mona mbongo te société elobe loko moko te société réclamant mbongo te donc société c'est soi mbongo mais Vital a côté na détournement c'est tout ce temps ozo ba likambo détournement il faut mbongo wana ba pesa yango. Mais Vital, non, a pesa Vital mbongo. Est-ce que banque pesa Vital mbongo? Est-ce que ministre budget a pesa Vital mbongo? Est-ce que ministre finance a pesa Vital mbongo? Vital a tikala aussi ba mbongo te. Mais a détourné mbongo ndeni. Comment on détourner loko yo simité? Tango baso lo ba bongo. Société Samibo azo continuer ko sa misala na ye. Société Samibo a sala le biso banda 270 maisons déjà batongi na Kanchachi. Kaka na 48 millions wana. Mais ça les 48, désolé 58. 9 millions il faut te besike kenda. Quand on a 48 millions selon juge, mais biso selon contrat Bitakwira 57 millions, ne batongi 125 maisons na Mujimai. Quand on a 48 millions on a 400 conteneurs des alliés à na ba port, o ya lobito, o ya Matadi, na o mususu. Mais toke les sous na contrat mususu. O bazola de la Vital Kamerhe balobi a détourné 2 millions et quelques. Voilà tout si les camps Samibo, bateau à Mayele va comprendre. Samibo a dit pour réclamer mbongo te. Samibo a su mbongo, bien sûr. Samibo a tongi banda. Samibo a zana ba preuve ya mbongo ya zwaki o ndambo tikalaki par rapport à makambo etali banda. Vital Kamerhe intervenir. Donc la deuxième infraction, deuxième makambo bazo landela. Balobi Vital Kamerhe a détourné 1 500 800 et quelques mille dollars par rapport à dédouanement. Mais mbongo wana batikali ko pesa ngo Vital te ba pesa ki yango Jano o asa comptable na présidence Jano andimi que ngai nazwaki nini ngai nazwaki mbongo
mais mbongo na zwaki na dédouané ki banda ko na dédouané yango ndezali na minute bazotonga ngo na mbushimai sikoyo mbongo bino bozolo bakeno Vital ayibi to a détourné na Jano eutwa Jano andimi ngai Jano comptable na simbongo na kinai ko dédouané bandako ngo ezali sikoyo na mbushimai sikoyo Vital a détourné 1 million wapi 2 millions et quelques euros bazolo basusu ya détournement pour la société Ousmane Sahel pour la 3000 maisons au président asengaki bandaku pour na ba militaire pour na ba policier 2000 maisons pour na ba 2000 maisons pour na ba militaire 1000 maisons pour na ba policier mais na kata ba mbongo ya nini wana na kata ya contrat na ezaki ya 57 millions na 57 millions gouvernement pesa ya 2 millions na 2 millions société Ousmane Sahel et sombi déjà 93 conteneurs et ça déjà la matade na mbongo wa pesa ki wana détournement bozolo bela ya Vital Kamerhe tokoti na grève mususu o etali corruption par rapport ya mbongo ya o etali parcelle o ya mwana ya Vital Kamerhe Soraya mais société Samibo est signé contrat na 2018 voilà Vital Kamerhe dans la comme directeur de cabinet alors acte ya donation wana ku desa ya lokuta na uti kolanda confrère na biso Batoni Mbuyu alobi ngai nazali avocat ya société Samibo nazali avocat ya monsieur Jamal atikali ko pesa lupango epa Soraya te comment est-il possible lupango eza ya ngai nazolo bakeno ngai na pesa tout classe lupango te mais Jamal kazotinga manganga keno ngai na pesa mutu lupango est-ce que vous comprenez Marambouane et puis Marambouane montage contre le procès Vital Kamerhe toujours ba batika kosala biloko wana awa nde biso tokosenga na peuple congolais bafungola misu bato bazokosa biso ebele et puis côté biso bakomomema biso eza normal te bino moko bomonaki bino bosoulever makambo bafoto tolongwe na débat ya 370 millions Vital a détournant oh ya yiba 9 millions oh ya yiba ya za lokuta 10 millions biloko nyonso na ya lokuta elali c'est que en vrai di bala wana bima batu mususu basalela yango batu mususu baso yango me bangai bala tsango Vital tamba yo mona geno ezali impossible elali siko bambongo wana oh babimisa ba monta wana ebima nana bimisa yango nani pe aso yango ekenda pe wapi alors lelo litolo wana elali Vital ba ngola ndele biloko ya ba 1 million botika lokuta Vital asimbaka mbongo te Vital atikala kokomesika mbongo ezalaka te et Vital atikali komona mbongo te et puis société moko te tikali ko réclamer mbongo na ye kazwa mbongo te pour que Vital akende ko détourner comment bino bozali parti mususu ngai pe na sa parti mususu na contrat mais na koya ko détourner na bino ndenge nini ezali vraiment lokuta et puis vérité ndo baki que non audience il faut dans la kaka public télévisé pour bato banda kozwa para ya mutu na mutu ata ya le 25 biso tozosenga yango ezalaka kaka télévisé pour bato na bato banda kozwa makambo na bango bato na bato banda kozwa baelema moko par rapport à lokuta oyo bazali kolakisa mwana mboka Vital Kamerhe mwana mboka Vital Kamerhe azali victime kaka ya mutima malamu nyonso asali mpo na mboka oyo mais il y a des gens qui disent toujours des mauvaises choses pour lui c'est vraiment ça motema mabe des fois directeur de cabinet organisé des fois directeur ya campagne organisé bato wana na kati ya baélection mpe bagane baélection lelo mboka na biso ezokende liboso batika kokotisa motema mabe pamba lelo ekomi débat bafoto tolongwe na bamillion mpe bafoto yango eza montage batoni Vital Kamerhe oyebi mutu tel nayebi ete quelque chose là en français connaître raconter savoir eza biloko mosusu donc Vital Kamerhe atikala kosigner contrat à mon côté Vital Kamerhe atikala mpe kofanda esika bazosala makambo mbongo te parce que ye azalaka mpe na makambo wana te Vital abandi politique lelo te depuis Mobutu c'est pour sa première fois de faire la prison injustement yango tokosenga na juge on n'a pas besoin d'avoir un juge dictateur non dans un état de droit ce n'est pas lorsqu'on a arrêté Vital de créer un état de droit
Dans un état de droit, le juge doit respecter les principes constitutionnels. Il y a une liberté provisoire. Tu remplis ma condition. Il y a l'article 27, il y a procès. Moi, tout juriste, là où il est, il comprend. La chambre des conseils est allée consacrer l'article Nibalewana. Article 27, article 28, il y a code de procédure pénale. Il y a moins de matière par rapport à la liberté provisoire. Mais Vital a rempli ma condition, soit là. Directeur de cabinet en fonction. Si moi il y a le lot, à directeur de cabinet. Il y a mon compte en fonction. À la bande, à la ndaku, à la adresse, tout. Bozo Bouelaï. Tout le monde de la poigne de peste Nicolo, Batunase, Bazoyemba. Donc, on peut se Vital liberté provisoire. On peut se Vital liberté provisoire, comme on peut se l'ango la présidence. Allô? Ou bien liberté provisoire, ou est longue la justice. Maître Nabiso Alobaki que Ndenge Saboyo, ceux qui peuvent se Vital Kamé liberté provisoire. Donc, on rate Nini. La République est qu'on perdre Nini. Après, ben individu. Vital Kamé a victime. Il y a Maël Nae. Vital Kamé a victime. Il y a Motema Malamu. Vital Kamé a victime. Il y a Batumoko Boyo. Oh, basana 4 présidence. Dans ce wana kwa alimenta kababilo ko mukwa lokuta. Oh, basana ba président. Bino ko moni ba tweet ya bato ba ondima. Baso Msambong. Il va nommer un coordonnateur. Il va nommer un membre. Il y a équipe pour ça Msala. Nous pendant que Msambong au ça Msala té. Et puis là, nous avons organisé au salaire qui étiquette. Nous avons eu Mbongo en tant que coordonnateur. Mais au salaire Msala té. Les autres sont pas comme Msambong. Non. Vital Alobaki que non. Question oyo. Ils allaient supervision. Ils allaient pas battre belé. Ils allaient qui a monté mon côté ça battre belé. Pour la ligne 100 jours, ça a constitué plus de 60 personnes. Mais ça, c'est encore les communautés de Vital. Il y a 100 jours. Ça, c'est ma bête. Les gens qui ont béni Fati béton. Pour la ligne. Pour un moment à 100 jours, nous devons bétonner Bisika, Kabila, Batikala Kabiso, Maboulou. Batikala Biso Université, Maboulou. Batikala Biso Sayo, Maboulou. Batikala Biso Bokassa. Force. Commerce. Ça c'est pour les cas de Kinshasa. Batika Maboulou, mais puis de bétonner en haut. Il va appeler ça comme président béton. Ce que 100 jours, ça a été un le président Fati béton. Est-ce que ça m'a bien? De 2. Nakata 100 jours. Ce qui est un programme d'éducation. Nakata 100 jours, éducation, ça est le lot gratuité, salami. Est-ce que ça m'a bien? Nakata 100 jours, il faut tout descrire l'espace politique. Tout le monde là, prisonnier politique. Exilé politique tout basonga Moïse basonga Mbusa Nyamusi basonga na 100 jours to libérer ba Frank Djongo oh le lo basoko reconnaître le comme côté Abima na 400 jours il n'a pas fini sa peine le président a décidé que non je suis venu ici au pouvoir je dois libérer dans mon époque il n'y aura pas de prisonniers politiques attendez que ba ngba sala que Vital Kamé comme prisonnier politique ya batu moko bo songolo ba officine wana to yebi yango mais tant que la déclaration politique to lobaka tous les gens bien il faut tout télémer la biloko oyo comme invitation il faut y aller en mars parce que comme on a mois de mars le 6 avril soit le 6 mars c'est les 4 mais il faut tout en avril tu comprends que biloko banda ça na précipitation biso ko sali ko senga justice na 4 états de droit il faut qu'on respecte les becs na 4 états de droit batu ba télémer la kambatu basati na 4 états de droit bénéficiable basati mais INC zali ko prôner état de droit bino bosi bomoni kaka na mboka oyo nde balobaki soki bosimi mutu tel to ko paralyser mboka mutu ngote lelo basimba yete batindi invitation mutu ayete batindi mandat d'amener mutu ayete alors il boya ko interroger ngai pa na ngai tout ça ka état de droit et ça li acharnement donc batu basala kimia INC asali kotalela nde justice wana juge oyo eza message bato tu bazotalela yo kosala makambo te parce que babengi yo il faut kaka kosala eloko tel ozali liboso ya conscience na yo intime conviction na yo et puis mibeko eza liboso na yo osalela nde mibeko quand le 25 alors le 25 tokosenga na peuple congolais baya ezali likambo ya kobomba te yo boyoka Vital Kamé alobaki alors bien batika
Batou, Vital Alobaki, il n'y a rien à cacher. Ici, c'est la vérité. Le 25 audience, il fait dans la Bible, qui peut téléviser. Ça y est, c'est qui s'est mobilisé pour te soutenir le président Nabiso, pour te continuer à soutenir. Innocence naïe et qu'on a prouvé qu'à la justice. Il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi la justice est équitable, la justice est juste, et la justice est comme ça, la mibeko ya mboka. Donc, moi, je lance déjà un débat, et pas battu oyo. Parce que les gens ont contredit, tout ça, l'émission, battu de la mission pour un message, n'a pas élément de Vital à Salaboy. Mais puisque là, ça vient tout avec des éléments, avec des précisions, qui place tel nebo. Boyemba et Belé, Boyena, mais les déjà le contraire. Le 25, Basia ça s'est préparé. Avocat, tout ça déjà qu'on s'est préparé. Tout ça déjà la carte de préparation. Tout le monde déjà. Tout ça qu'on prépare audience sur les alliés, sur le plan des droits. Nyonso Yamabe Ezali, tout ça qu'on l'ongolango. Numéro de la mission plus 243 81 63 28 494 plus 243 81 63 28 494. Voilà ce numéro de la mission. Nous sommes prêts à rencontrer ou à donner de bonnes informations. Celui qui a des informations à Tindayango. Alors, tu bois le couteau, tu bois le Kofinga ezali arme ya batu oyo basanga ka argument. Nous avons des arguments, nous vous les donnons. Si vous avez des arguments contraires, botin de la mission. Mais tu as dit que ouais, puisque nous avons la vérité, parce que tu as maka caméra moyibi ya 15 millions du soleil là li exacté baso landele ya moté. Bayembaka Vital caméra na yibimbonga so de mouton. Lelo ma mon père so de mouton ezo lala. Vital Kamé Azate. Bayembaka les sous-ouviers. Oh, Vital, n'abana ko virer, mango na raoba. Vital, n'abana yuko poisson baki bakis. Donc, Ezate. Eza mambo lokuta, eza lokuta, mboka batunga kamona lokuta te. Bande kona biso, ya parlement debout. Toujours linga bossa la biso ba émission. Bossa la biso ba émission par rapport à 15 millions de mona clair. Silence na bino et comme vous savez biso déjà lo komususu. Donc, tu dois comprendre la position de la binoté pour la 15 millions. Par rapport au pays, à la de mouton, parlement debout, tu dois comprendre de la binoté. Donc, tu dois être clair. Tu dois comprendre que tu as maquillé les bélés. Beaucoup de la pour la dîme. Bolamka. Ça n'a pas ça la bino. Tout le monde est clair dans la question. La question, puis il y a la kiss. Et ça tient, voilà de la fidélité. Mais mon gabima est à l'état. Tout le monde est un peuple congolais, il y a pas na yense. Ils allaient un peuple congolais, ils allaient battre tout le monde est clair. Tous allés pour eux, il y a des informations à solo. Bosolo et pas la biso de finga raté. Merci pour ba audio sur la libiso de pesi mbote et pas bandiko na biso banso ba mutiko la biso atomalo. Merci.